Baindo, totelema, esengo spesa ya kwembe soso na bandako na bino, et puis wane boti esengo epai na bino bokutani déjà na émission oyo sosolisaka bino mokolo na mokolo. Na mai oyo bapimela baindo na mokili na stina ete bakwa koyeba te. Neto salaka effort okende kopindola, nani ayebi, nani pena so maîtriser likambo yango, nani asengela pesa baindo bososoli. Dito yambaka bandeko ya bongo. Pour te kososolisa bandeko baindo na mai oyo bango bayebaki te na mokolo mwa lelo tokosolola si déplacement ya mokonzi ya mboka na biso président Chilombo epai wana aza na mboka ya Donald Trump tokosolola mpe kolandelela bato ebele bazosenga fumukusu lelo atelemi azolobela baindo papa na biso mpe ne monanse mpe atelemi azolobela baindo mpo na nini te bakoki kosala kokutana tokosolola mpe kolandela mpe bandeko ebele bazoreproche biso religion africaine azopesa badati moko boye si efumuki mbangu oyo église kimangisa azata na posa na yango te mpe ezosepelisa mpe ye te réaction église kimangisa ekozala ndenge nini nde tobaki lelo tozongisa susu ndeko ndombele botale na tina ete kokoba na musala na ya musala ya tososala na bango mokolo ya kososolisa baindo tozoyambaka bamessage na ndo bandeko ndenge bozotindelaka biso na page ya Facebook Tambikoka mpe na WhatsApp tozoyamba yango nde tokoprofite mpe na mokolo mwa lelo tokokotuna yango ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai mopanzi sango Tambikoka mbote mpe na bino nyonso bandeko bopesi biso ntango mpo ya kolanda biso na mokolo mwa lelo ndeko ndombele ti tozosala émission naza na mwa esengo moko boye oyo nakoki koloba bakolo ntango to tobotami bazoteya biso ke Israel mboka ya nzambe mboka ya baponami mboka nyonso etelemelaka Israel basukaka mabe président Mobutu atelemelaki Israel sor ne ezalaki mabe lelo esengo nange ezali ntango nazomona ke président mokonzi na biso ya mboka président Tshilombo na États-Unis à partir ya États-Unis kuna alobi ke apesi na bavexé biblique par rapport ya mboka oyo ekoki kobundisa Israel abi ke relation ya Congo na Israel ezosonga malamu mpo Congo abénéficie na lipamboli ya malamu mpo mboka esa nini ekende liboso ntango ndeko ndombele mopanzi sango information ekoki jamais koéchappe otalaki yango oyambelelaki yango ndenge nini esengo oyo peuple congolais ezalaki nango monaka bazosongisa relation na Israel mboka oyo ezalaka soki boza na relation nango malamu ne développement na bino lelo baaméricain baza puissant tala ndenge bazalaka na Israel lelo baeuropéen baza puissant tala ndenge bazalaka na Israel malamu président mpe ya mboka na biso acomprendre ke kozala na relation malamu na Israel eza lipamboli mobimba maloba epai na bino ndeko ndombele naleli na motema mpinzoli ezali kotanga ngai na kati olela ndenge nini ndeko ndombele ndeko Tambi olobi Mobutu atelemelaki Israel tala suka na ye kasi fale mpe tozila président Félix Tshisekedi akumisi Israel tozila mpe suka na ye soko tokomi na suka ya manda ya président Félix Tshisekedi nde tokosala comparaison wana malamu tokoloba Mobutu atelemelaka Israel asukaka mabe président Félix Tshisekedi akumisi Israel asuki malamu mais ça fait mal au cœur président Félix Tshisekedi Tshilombo azali na baconseiller mais pas si pour baconseiller na ye bazali bato ya diaspora bazali ata na sang ya kiboyindo te bayebi ata eloko moko te na makambo ezingeli biso bolobi président apesaki baverset est ce que ezali na rôle ya président de la république ekopesa baverset eza bilebo ezolakisa ke président azomema mboka plus mingi na tendance ya kibonzambe oyo esalemi président Félix kokumisa Israel ezali lokola mwana to tata azali esclave azali kocontinue kosala beloge na maître na ye yango te kolongola ye esclave par contre ntango esclave akontinuaka kodorlote maître na ye azali kopusa mikolo ya bowumbu na ye akokoma te na esprit ya révolution akokoma te na esprit ya détermination un jour abunda kolongwa na bowumbu wana mais kodorlote Israel ezali kobenga bango barecolonize biso mais qui dit Israel ezali bagrande puissance te mpo nini États-Unis aprotégeaka Israel mais bayebi provenance na bango bayebi ke Israel etikala wana à titre symbolique na 12 tribus d'Israël bazalaki éparpillé na monde Israël atikala wana à titre symbolique
ke boutela awa yango moni partout babatelaka bajuif wana ya biso nini na kati bolamu nini Israël akoki asala mpo na République démocratique ya Congo baza peuple oyo nzambe apona bango ti donc moto nyonso akosoutenir bango akozala na nsima na bango lokola baza peuple oyo baza élu epai ya nzambe bino mpe okobénéficie mamona lipamboli ya tata ozali sio baisraele bazali koponama koleka yo bango soko baponama na yawe kasi biso mpe toponama na nzambe ampungola biso kotala boye nini elobi so ke Israël eze peuple elito peuple ya koponama na nzambe ekomana na biblia kasi mokanda ya imposition mokanda ya imposition me na kotala boye nga nayebi ke moyindo nde aze race ya koponama toze race pure toze mabele ya misolo kole biso bayindo ndikondombele do ena nayebi te ekolo ya mfumu kusu oyo nyonso etaliki boyindo eleki ya mokili mobimba na eloko ozomonaki eza yango te me bino fo bomatisa kaka ndeko tambi papa diangenda akendaka Israël papa diangenda akendaka Israël lokola bayebaka ze mwana ya makila ya mobikisi ya bayindo mbula ezalaka konoka te basengaka ye mbula soi-disant bango nde peuple ya nzambe Israël me ntango bayoki mwana oyo aze makila ya mfumuki mbangu wana ya 1921 basengaka ye mbula ebetaka mpe ya makasi soko ya mikolo sambo wana papa diangenda lokola basengaka ye na kombo ya mobikisi ya bayindo fumuki mbangu ifalaki ekokisama po econfirme grandeur wana ya fumuki mbangu donc bazalaka na carence ya mai baze na carence embula ezalaki lisusu konoka te badeforme histoire te yango moni tokosenga na badirigeant ya mboka na biso na président de la république ya yambo soko komi mokonzi na mboka ya motuya koyeba histoire ya mboka toyebi te ntango bakendeki kamba babetelaki bango lisolo ya mfumuki mbangu makamu si ya mfumuki mbangu to bato ya kamba nde balakisaki bango Israël balakisaki bango Vatican po nsima kaka ya président de la république kouta kamba bakei Rome Vatican donc église kimbangisi elakisaki bango Rome lelo bakumisi Israël église kimbangisi elakisaki bango lisusu Israël terre promise etoni po soko église kimbangisi bazwa tango wana lokola président Félix Tshisekedi anyataki mabele wana ya koyebisa bango bozene eloko ya koluka libanda te nyonso kopesamela bino na kati omoni nga natali etant mopanzi sango nalandaka mwa etando mwa mingi information ya mokili naino namona te baprésident européen babeta tolo na christianisme lolenge président na biso aze kobetela yango to ndeko ndombele na bangunzi ezoswa bino lelo yambi na ino ndeko ndombele ngai nde nalobi eswi ndeko ndombele pasi na motema me ndenge nini bayindo te na 21e siècle tobeta tolo na mokanda ya colonisation nani abeti tolo président ya mboka nini ya république démocratique ya Congo il y a plus ou moins 85 millions d'habitants motema ya Afrika elikia ya mokili président na biso ndake ya beti tolo nazalaka fier ya kozala chrétien mais c'est regrettable bango moko baloposo pembe bakolo mokanda wana bato baimportela biso yango moko ta kobeta tolo ndenge président na biso azali kobetela yango tolo apretaka serment likolo ya biblia mais naino aloba te que je suis chrétien pratiquant soko ozali na bavideo wana bimisa te tomoneke sokaka kaka simi esuki kaka mais bongo biso tolingi tokenda kotangisa maître eloko na ye akumbela biso Jean-Marie Vanep alobaki yango vous venez nous apprendre le christianisme mais c'est nous qui vous l'avons apporté wana sango ya mundele alobi yango na bayindo bandeko église kimbangiste bongo lelo président na biso akokenda koapprendre badirigeant européen christianisme mais bango nde bakumbela biso yango na moyen ya chicote na moyen ya batiweri te c'est vrai biso bayoyo tozali na niveau te ya étude pene na baconseiller ya chef de l'état
me bayebake batindami nyonso batangaka telo ya bapaya te ya bapaya ya bagénération na bango. Jésus aleka te na ekole ya baromain. Fumu Kimbangu aleki te na ekole na bango. Nesonge nzina fumu kusu ke muzala mpana na ngola lelo aleki pete na betelo na bango. Maye na mayantino ekobikisa eturuku ya bato. Te christianisme cause ya souffrance ya peuple africain. Tokoki te komonaka président na biso kokenda kokumisa colonisateur kokumisa moto esclavagiza biso. Ça fait mal au cœur. Différemment na ndenge yo lobaki yo ki esengo po bakumisi Israël tata. Mais nayebi Chine pas kokia kumisa Israël. Corée du Nord pas kumisa ka Israël. Ba arabe pe ba kumisa ka Israël. Mais ba kopambo matende kondomeli. Mais ba kopambo matele lelo o se comparer République démocratique à Congo na Chine. Basé na population ya Afrique. Plus de 4 milliards d'habitants. Toko se comparer na biso na bango na nini? Boko se comparer na Dubaï na nini? So bamboko zotanga na bango kutu ba reconnaître Israël. Etali kutu masolo ya Yezo na Israël na bango etali bamboka wana te. Mais so okei na Dubaï baza ba arabe, baza na Coran na bango. Bakolaka na Allah na bango na Mahomet na bango. Mais nanya se ko faire avancer bango. Mais total biso utambula nini to yambi kombo ya Yezu na Biblia wana. Parce que na lelo esika to komi Fumu Kimbangu esa yaki atelemaki na 1921 tei. Etuluku ya batinda mi awa na Felika baze ko telemela Biblia komona mokonzi na biso ya mboka telelo ko kenda kolakisa ke aze enfant docile liboso ya christianisme quelque part ça fait mal au cœur. Ba le sambo le kaki na stade des martyrs bo monaki mokonzi mboka d'invitation par-ci par-là ben ba cardinal la bongo nyonso na do ba neko tungsala ngondi kondombeli tina ozoya ko saka ba défiler na média me ba neno ka komela yango na lelaka na kati lelo koki omoni lelo na politique ya mabese na bamboka ya Afrique. Message ba komiselaka président chef de l'État. Soko bato ba fingi. Pour l'Europe to moni que gouvernement pas ça ko kanga ça ko interpeller bato. On dirait ko longola bato moi liberté ya expression. Tango to lobaka na ba manaka ndeko tambi. Eze ko mona lokwa to se suivi te. Mais mokolo to ko simba la personne à chef de l'État na ndenge ya mabe. Interpellation ko wala. Mais tango to zeko loba makambo yo po ya bolamu ya mboka. Bakoki pe bakumbela yango chef de l'État te. Balobaki awa nesongi nzila balekaka na Ayrton se chaîne mère. Balobi à chaque fois boko dédier mboka ona kombo ya Yesu. Et ko sala suivi na bilakeli mabe. Baleki na stade de martyr. Bakumisi kombo ya Yesu. Batiki mboko na maboko ya Yesu. Bambule landanaka. Bambule landanaka. Basusu bongo de komi ko bank sabato bambule yo landana susu o ebomaki ba bambule landanaka ba inondation Équateur Nord Sud Ubangi Jokopunda kuna na Kasai Congo Central Bandundu Congo Central Kinshasa ko bate bato bakufi ba mabulu o e compliqué pe budget ya mboka po misala wana ezala ki imprévu so ba conseiller mo konza mboka ba yoka message na wana to yebite yango to lobi soki ezalaka na mission wana Fumukusu alekaki aloba kaka mabe sur la personne à chef de l'État. Bonaki boka interpellation. Pour vous dire que mon thème mabe. Donc bato bazeko luka esika mbebe zali po ba amplifier. Esika oyo solution bolamu ezeko bima bazeko koka kotombola yango te. Chef de l'État koka kite tel elon esika to komi a continuer ko dorlotaka ko tanga kombo ya Yesu lokwa référence. Il y a telemi na mboka oyo et telemi sa grand prophète que la terre n'a jamais connu. Fumu Kimbangu. Alors à chaque fois chef de l'État zeko kenda koloba kombo ya Yesu ko kumisa yango ezeko ko tourner les dos na Fumu Kimbangu ezeko boaka soi na mémoire ya Fumu Kimbangu oyo mboka oyo eko kota na pasi de plus en plus o alobi kute za ki mo malamu. Ba téléspectateurs émission en direct qui vont réagir dans ba numéros affichés na soko lingo komela biso na WhatsApp to pe na appel normal to pe na testo normal on komela plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 émission en direct tinda mutuna na onde kondombele botala za awawa ako yano la bino de kondombele botale tango lobi wana bloka ba catastrophe soki batu bale mais yamboto na parmi na nos na nga babiloko na ba mitulu na milobeki yamboto kote na mibale eloko lobi ke mokonza mboka kenaki kamba. Comment fait-il Fumukusu azovana na Kinshasa zola na Kinshasa tongo midi poko zosala ba mission mokolo na mokolo
awa wana Kinshasa me mokonzi ya mboka azokanisa te kokutana me azwi mutuka to pe avion ti kamba oyo eza na mwa distance par rapport na Kinshasa po akende kokutana na papa Kiangani toloba nini message ya papa Kiangani yango wana mokonzi ya mboka azokomprendre yango fumuki mbongo atika pa ya papa Kiangani ya fumukusu eza kaka ke azobundabunda ne kaka tika abunda lobelela mpo tozomona fumukusu aza me baautorité nyonso bazwaka kaka nzela kamba nzela kamba mo moke mpe mokoto mais pas fumukusu waya ozomona te ke bapoliticien makambo bazolinga na bango te ndeko ndombeli te baze kolanda kaka na ino foi baze kolanda na ino kaka foi chrétienne lokwa baze na bible na lipeka bakei mpe kaka kuna po ya bible eloko eze kosala bango mpasi kobwaka biblia wana message anesonga nzela fumukusu kia mzana mpanda na ngolo mpo babangisa bango en dehors ya bible baze na bomoi te mais kwa mpe kosalaka eloko moko mpo abendaka bango andimeta nano makambo ma bible mpo baya komisa talisa mpe bango makambo azalaka nango mpona kosunga mboka na esika kaka botalaka kaka esika nde bazomatelaka kamba ndeko tambi na nzala ya alliance na gentillesse akosala na mboloko te message ya mfumuki mbangu tozali na ntango te tomaske yango bosembo ezalaka na ntina te batia yango bizeuzeu mpe lokuta ata soko bokotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta c'est-à-dire message ya nesonga nzila fumukuzu kia muzana mpanda na ngola eze na ntina te batia yango bizeuzeu eze bosembo ekoteyama na lolenge ezaleli vérité eyaka na escalier lokuta nde eze koya na ascenseur fumukusu ayebisaka biso bana na kotikela bino lokuta te po soko nga na kotikela bino lokuta lobi vérité kokombola bino avec facilité quel que soit motoki tobimisa po toze na bosembo kokenda na bango kamba bongo monita kei kamba sima kei Vatican donc à comprendre ndenge balobaka tout chemin mène à Rome donc ndenge akendeki chemin ya kamba ezalaki po esukisa ye na Rome ndenge akendeki na chemin ya kamba ezalaki po esukisa ye na Israël ya kokumisa Israël mais soko ayaki na chemin ya bofumuki mbangwe pa na songa nzila fumukuzu kia muzana mpanda na ngola ndali ngaka yebaki wana nyonso eze nzila oyo ekumba biso na boumbu nzila oyo ebotola biso bomengo ya mabele na biso eze nzila ya kopesa mokongo kotala nzila mfumuki mbangu po ya kosekwisa lisusu milimo ya bankoko po mabele na biso pe peuple na biso akenda liboso ndeko ndombele kotala fumukusu lita ali kosala na ebele ya bato lelo tolobaka apesi conscience mpo lelo ozomonaka bato balandaka fumukusu ozomonaka moto azosepela na Congo moto azosepela na Afrique makasi oyo eza ezaleli moko tokoki mpena koencourage kotala fumukusu baza na bolingo mboka makasi ntongo ameli pokwa aza kosepomone mpo mboka ekwa koluka elongwa na mpasi ekoma malamu lelo religion africain telemi plus de 500 et quelques ngunza na nsima na bango bachef coutumier na nsima ya fumukusu na ngambu mpe mosusu tomoni mpe eza mpe na ndeko moko mpe atelemi papa na biso ni mwana nsemi ye mpe atelemi kaka mpona mpe kaka bolamu ya bayindo mais siko ndenge nini fumukusu oyo azotelemi mpe mokili ezomona oyo azobunda mokolo na mokolo mpona bolamu ya bayindo bakwa kokoma na esika te kosala libala na papa ni mwana nsemi mpo ezala intérêt kobanda ya peuple congolais kolanda ya baafricain nyonso te mpe bayindo nyonso ya mokili mobimba na esika eke papa na biso ni mwana nsemi atelema na ngambo na ye amibengaka longi ya Congo roi Congo central boye fumukusu mpe na ngambo na telema biso tozobundela bayindo mpona nini te kosangana wana mpo babike na kati ya kosangana nde ezalaka bokasi na kati ya kokabwa na bokasi ezalaka te mpona nini bino eza pembeni ya fumukusu na bandi mpe te botuna bozwa mpe deja chance mpe kotuna mpe motuna wana bayambelelaka yango ndenge nini ta bazomonaki papa ni mwana nsemi bazotambola ndenge na ye fumukusu lelo na etuluku to bangunza mpe bazotambola ndenge na bango na religion africaine baloba epai na bino ndeko na ngai tambi matondo na motuna wana okotika opesanga mwa ntango maloba eza pa na bino eze lokola ozokoluka odeplace ndako kokumba yango esika babrike eyali nzoka epusi malamu olongola babrike nalobi eze lokola koluka motuna otuni ngai mpona nini fumukusu bangunza na bashofe coutumier nyonso bazali na nsima na bango bakenda te kobalana na
papa na biso ne mwanda nsemi po ya bolamu ya bato ezelo ko ze ko tuna ngai ndeko ndombele po nini te to tombola ndako to mema yango esika ba brique yali ne sika to zwa ba brique to mema yango esika ndako yali. C'est-à-dire bloc oyo déjà ze ko sala mosala ya lobiko ya bato ne songia nzila o lelo batelemisi bango mokambi ya religion africaine mokonzi ya bangunza lelo na sima na bango bachofe coutumier bango yonso se déplacer vers ndeko na biso ne mwanda nsemi te woni ze ko koluka ko tombolo ndaku ko mema yango esika ba brique yali o eze chose difficile peu impossible. Bangunza lelo baze ko ya kolandela vision bangunza wana baze ko benga bango te baze ko ya pene ya nesongia nzila kolandela vision lobiko ya bato na bangunza nesongia nzila ze ko kamba eze na bangunza ya baswahili lokola bangunza amani nzomosi bangunza shamamba amini toze na bangunza ya baluba lokola bangunza molola ikabilondi toze na bangunza ebele na kosisa kotanga kombo te toze na bangunza ya bandeko ya Equateur lokola bangunza bokiti boto sikawa tango boluki na motuna na bino bakenda kosangana na ne mwanda nsemi ye na sima na ye anti mongala ye na sima na ye anti moluba ye na sima na ye anti moswahili omoni te deja ebaleni te misala ebaleni te ntango kolobi fumukusu bazali kobundela baindo ndeko ne mwanda nsemi azali kobundela baindo te abundelaka Congo central Congo central bandeko ya Congo central bazali teni na kati ya baindo mais nalobi moto azali kobundela Congo bongo mongala azali nani nalingaka penza koyanola mituna ya boye te me nalingaka sorvo ya bandeko bakolandaka biso esalaka nesongia nzila bateyi baindo na neleko ya président Kabila Kabange président sortant to président honoraire alobi ko changer ba dirigeant ya mboka oyo to ya Afrika yango te ekosala bolamu na biso po wana to traiter ba effet et non ba cause ko changer ba dirigeant bazali kopesa bandakisa entre autres Congo Brazzaville entre autres Côte d'Ivoire entre autres Kenya entre autres bamboke belé ba changer ba dirigeant y compris bandeko na biso ya Angola mais situation zeko s'empirer et le lobby peut changer qui dirigeant. Rien ne marche jusqu'à présent. Basongeli kokata Thompson il a été ni na wenze. Pour vous dire que to traité qui ba effet et non ba cause. Mais ce qu'on est moi na sema zeko mona yefa comme président. Il y a pays moko fédéral imaginaire o yemoko yebi. Est-ce que to ko appuyer illusion? Te. Ba puyaka illusion te. Ba puyaka illusion te. Donc ndeko ndobelo ba discours ndeko zo sala na ninga mi komisa ki président religion africaine mais okoya ko bongola nini po parce que ko zingela baindo lelo ezete manque ya président Félix Tshisekedi yena mu peuple mosusu autre auti na opposition auti n'école mosusu ya papa Etienne Tshisekedi ezalaki école différent na ba musée Kabila école différent na ba Mobutu mais j'ai ko reproduire nini sur terrain tout autour na ye pe akokialela soko balobi entourage ne basé ko détourner mission n'est-ce pas lobi to sima lobi pas ko lela tele quoi président Kabila que j'ai été soko nazaki même pas na 12 personnes ko sala na bango et ko bongo la nini na Mobutu alelaki j'ai été trahi par mes propres collaborateurs omoni te ke ndeko na biso amona ke politique ni mdiso bloquer ba makambo yanga komiti ne sikana obi be mission mo ebele to sali awawa bande ko mususu ba komi ko tini nga ba testo total ça c'est le moment créé parti politique peut-être en 2023 comme président de la République pour akoko bongo na makambo nyonso mais sika botele melaka biso na religion pour le loba tozo kamamboka za ba religieux te et ça ba ça la politique ozo monter que papa ne mon ancien mona musika habité ça doit être la religion pas se continuer
niveau to mikota na kati ya politique pona nite Fumukusu pa ko banza pe lelo ete a créé parti politique na mayele nyonso aza nango na ba piste de solution nyonso aza nango pona bomo ya bayindo to pe ba congolais soki a créé parti politique oyo omona mpe nzambe bakoko kosunga na 2023 mpe akomi mokonzi aapplike mai nyonso ozalaki nango mposa mpona bikisa bayindo. ndeko Tambi naokaka motema pasi na mituna mosusu bandeko balobaka na banzila ndeko nde mwanda nsemi asali mbula boni na politique asali 2 mandats na parlement umeli okokoyebisa nga ata mention moko aloba na parlement mpona bolamu ya bandeko ya Congo central moko pour ne pas tout dire mibale moko pendant 10 ans réalité te tant mosusu mpe azalaki na posa aloba makambo ya malamu mpona bandeko ya Congo central makoloba yango te nesongi ya nzila bozila ye tasala politique active eza lokola moto asokoli alati molato ya kitoko akei kokota na depo ya makala molato ekobeba entourage wana plus de 500 soko 400 nonaki ngandi député oyo baze bato intérêt égoïste baze produit fabriqué par l'homme blanc yo moko oye na philosophie mosusu motion na ye koleka na kati na bango te okokoma kaka bosoto bakokotiso kaka na kopo ba corruption bakokotiso kaka na mokili na bango ya intérêt égoïste doso okoti ko na lokolo mizindisi eza lokolo ze moto ya bopeto koti na terrain na dépôt ya makala to na machine à fufu kombo na ekomi bosoto yango ne mwana semi 2 mandats 10 ans akokata eloko ta bima kaka ndenge moko na bango donc ata lelo akowelela ngo ta mosusu kaka mwa eteni ya badepte na ye bakoki koapuye bato kutu lelo bakoma mona ondira ze kosala baaventure moko de mauvais goût bato bakomi kotaxe ye de n'importe quoi nga mpo na nga ndenge autaki boroko boye falaki ase concentrer sur le plan spirituel mokili ya molimo eloba na ye nini fo asala mpo esika akomi lelo apparemment akomi kosalela mosuni sentiment soko toyebi te so bakoko bazali kosala na ye faut revoir bakoko wana ta mosusu bakoko ya mindele nde bakomi kosala na ye mpo bakomi kotinda ye mwa moke na baconfusion lobi alobaki oyo yango alobaki nano ekokisami te akomi na oyo alobaki azali roi il fallait azila nano royaume etan mosusu ekoya un peu plus tard akite lisusu awelela ebonga ya kozala président tokolikia mpo totelema mingi te na masolo wana nesongi ya nzila bazali kolakisa bato nzila bazali kotambola yango tozali komona bangunza bazali koya kobakisama lobi tolalaki tomoni ngunza lutete na bandeko nyonso ya ntwa moyo bayei na kati ya lisanga lobi kuna tomonaki tokosisa kotanga bango te bangunza lukombo baye kobakisama bangunza kapesa tala etuluku ya bangunza bazali koya kobakisama na molongo mpona vision ya bolamu ya bayingi biso totalaka peuple moko te ndenge nauti tout à l'heure koloba ke nesonga nzela na nsima na bango tozali na bakumu pangudi oyo bauti mosika na kisangani chef coutumier tozali na bakumu ya lolenge na lolenge bauti bipai na bipai kokenda na moto ya lingi bandeko te ekobalana te ekozela bandeko na biso ya Équateur ya Kasai oyo tobengi baluba na bandeko bekolo mosusu ekozela bango mpasi mingi soki lelo na ndenge biso tozolengelaka rapprochement esalama papa na biso ni mwana nsemi te soko rapprochement esengi ezala bokumba babrike esika bazali kotonga ndako me bokanisa lisusu te kozwa ndako ekenda esika babrike eyali batelespectateur wana eza biyandeko ndombele boreagir na batesto na bapel na banumero eza affiché bino bokozwali bakolala so na nzela ya fm tinda motu na testo na niveau ya whatsapp na plus 243 82 319 22 25 mituna nyonso kotinda tokotuna ndeko ndombele botale ezwi mwa temps Fumukusu akoya bato bazotambola boye yaki na nzela mosusu lobi eleki awa mokili mobimba yebi ke Fumukimbangu abotama na 1887 le 12 septembre Fumukusu aye Fumukimbangu abotama na 1889 le 9 mars Église Mangisa babike papa Simon Kimbangu azali motindami ya kolo Yesu Fumukusu yo aza motindami ya tata kelili kolona se komone Simon Kimbangu te komone Fumukimbangu tala ba contradiction so memelela biso kaka le même Fumukusu lelo aye awa wa Église Kimangisa laitaka vert blanc Fumukusu aye vert noir vous montez quelque part et c'est que tozo kendelele
tokokoma na esika oyo église kimangisi akose décider po malgré bozolobela kombo Fumu Kimbangu fo boyebake Fumu Kimbangu aza na baye oyo aye atika omo teke tokokoma ntina esika mo église kimangisi akoluka asaisir justice na ntina ete bapekisa Fumu Kusu voire même kombo Fumu Kimbangu bapekisa ye même bamakambo wana po comment fait-il esika Fumu Kimbangu asalelaki mosala na atiki bamakambo mutu moko abimi na libanda libota na ye aye na le contraire ya bamakambo nyonso oyo libota ezolobelela ndeko Ndombele ozomonte quelque part esika na soki botokomi na esika na ke église kimangisi te bana kofunda religion africaine na niveau ya justice pour religion africaine lelo abongoli maye nyonso ya Fumu Kimbangu par rapport au église kimangisi ateyaka ozomonte ke esika na ekoma lokola affrontement entre baye baza na religion africaine na baye oyo baza na église kimangisi te téléspectateurs vont réagir na testo WhatsApp vont réagir na 082 319 22 25 ndeko Ndombele botel aza a ko eno la bino ndeko Ndombele malobe pa ina bino ndeko Tambi to salaki na bino manaka poso eleki to bisaki bino na bileko wana nano kala yambo Fumu Kimbangu abotama na mosuni déjà kombo na bango ezaki koopérer ba miracle ba morne ba sekwa na kombo ya Kimbangu bakofinika mwana nkasa ya Makemba bazeko koyemba Kimbangu fula mwana lele Kimbangu fula mopepe kouta na este soko eleki mwana wana la wana avant botama wana avant botama do ba bota eko bota mais po ba solo moto yoka ka wof abima na nzete azaka na tata te azaka na mama te omoni tobungisa makanisi ya bato te botunaki motuna ya malamu soko tokei na biteni wana botama ta bima na nzete asala boye po bato bazalisaka Biblia masolo ya Biblia lokwa référence bazali komona lokwa Bible nde mokanda esanto soi-disant esika balobi Maria abota na mobali te bato bazwi pe lisolo ya kimpa vita azwa zemi ya molimo mosanto te zemi ya molimo mosanto ezalaka te balobi Yesu azala na tata te bango pe balingi babimisa Fumu Kimbangu te Marie soka azalaka ndumba ndeta moso atatona kolosemi bopo ebima na problème ete na mobali ya ndako Joseph nda lobi kaka ezemi ya molimo mosanto po Joseph ayebike nga na simba yo te depuis to bandito umeli te ezema masolo ya bosoto to balisa te Fumu Kimbangu abotami na kamba na tata kuyela na nengo alozi wana baboti na ye bandeko ba téléspectateurs bozoyoka baboti ya Fumu Kimbangu azena baboti na ye abota pe bana yango tolobi bandeko église Kimbangisto bakoki kokoma na makanisi wana te po bango baze partie physique kombo ya Fumu Kimbangu bayibe sike uta te tango oyo bato baze ko belela ngo ekosebwisa bibembe ezalaki nani ezalaki na libota ni ezalaki ko uta wapi kombo wana utaka wapi mbangu difika ya soka mamozi poli ya maebo mama na mabele ya Felika te bango bakotika la kokoma na niveau wana te kolata na bango vert blanc bango nde bayibi ntina biso lata ka vert noir jaune vert abondance végétation noir eloposo pe bokasi jaune elongengo atata mokeli donc bango nde bakopesa signification na bango ya molato na bango soko bango basimba Biblia déviation ndenge kaka batindaka batata ya ngenda papa kisoloke na papa kiangani na colonie scolaire na boma déviation po mondele pa yebaki ke bana wana bilembo ba pouvoir misato bana wana bilembo misato pouvoir scientifique et pouvoir religieux na pouvoir spirituel bolimisi pouvoir politique yango balukaki ba étouffer bilembo ya bana wana mais lelo nesonga nzina Fumu Kusu kia muzana panda na ngola baponami na mupepe wana ya Kimbangu fula mwana lele baponami na mosuni ya Fumu Kimbangu te baponami na mupepe ya Kimbangu fula mwana lele nde bimisi nesonga nzila mupepe wana esika euti na bango bayebi te bakotikala pe koyeba te bamoye kofunde kozala okofunda te po bogeraka mupepe te eze lokola bolingi bosala pétition moko bopekisa bato kolota yo moto pesaka bandoto bato te eze loko bakoki batikala kokanisa te po bakoki kopeka ata yo oswani osiliki na bato okopekisa mupepe te ya so mupepe bungi nango tolobi lelo chaleur ya mupepe zete nani akoki kofungola mupepe te mupepe ye moko ayeba esika fandi ntango ngonga na ye kokoka akoya akosufle na mokili ndenge molimo ya Fumu Kimbangu ezali bango bageraka partie physique
soko bato balingi bakanisa esika Mfumu Kimbangu abotamaki bana ya Mfumu Kimbangu base refere na bango yango base na bango na message ya Mfumu Kimbangu te yango basangisaka donc Église Kimbangu ça n'a rien à voir na makambo etali Mfumu Kimbangu ndeko Tambi bango base partie physique message ya Mfumu Kimbangu molimo ya Mfumu Kimbangu oyo yaka na mopepe sekwisaka bibembe ekoke kambama na Yesu te ekoke sangana na kombo ya Yesu te bakoki baluka ngo pe na Biblia te yango wana moni ne songia nzila bayei na siku mia semono anza mibeko mia bikela wana nde partie spirituelle ibo Mfumu Kimbangu mais ndeko Ndombele omoni te ba téléspectateur bo réagir ndeko Ndombele botala za kwa no labino na ba mituna na bino nyonso tinela so testo na WhatsApp benga pe na WhatsApp na plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 topé na 089 73 29 974 émission est en direct soko tindi mutuna na yo toko tanga yango ndeko Ndombele ako yadola yo yango ndeko Ndombele ozomona te quelque part bandeko lelo ya Congo central mingi baza na esengo Mfumu Nkusu te kaka mosala na biso ki mopanzisa ngo ndenge bato balandaka biso bazobenga biso nakoki kobenga ngo défaut ya pa Mfumu Nkusu Mfumu Nkusu lelo aza na défaut moko boye azaka na difficulté ya koreconnaître lit ya Mbuta Kasa Vubu Mfumu Nkusu aza na facilité ya koreconnaître lit ya Mbuta Lumumba ozomona te ke bandeko bakomi kotraite ke azalaka moto ya Congo central te aza moto awuti na kuna na balikolo kota babasa Nkusu quelque part ozomona te ke mokili kopesa bango raison comment fait-il Mbuta Kasa Vubu père ya indépendance o abundeleli bonsomi mais Mfumu Nkusu akosala makasi pisi mingi atombolaka Mbuta Lumumba par rapport ya Mbuta Kasa Vubu okomona Mfumu Nkusu arenisisaka bato pona kosepela anniversaire ya mbotama pe ya liwa ya Mbuta Lumumba bangunze ebele Mbuta Lumumba pa Mfumu Nkusu aza mosantu donc ne bobengaka longo mosantu saint mais difficulté de reconnaître Mbuta Kasa Vubu ozomona te kesika na bakongo ebele bakolobaka Mfumu Nkusu aza traître na ngambo ya bakongo malobe pe na bino ndeko Ndombele ndeko Tambi tango yonso tokomi koluka komema makambo oyo lokola na batribi tokopesa raison na loposo pembe bongo tango Mfumu Nkusu soko alobeli Mbuta Lumumba Mfumu Nkusu aza moto ya province orientale te wana bandeko ne bakomi koloba mais baze na erreur grave baze na erreur grave omoni bato mosusu balobaka Mfumu Nkusu mpo nini ateyaka na Kikongo te ça peut pas me reproche ateyaka na Kikongo te po ayebi Kikongo te est-ce que mosala Mfumu Nkusu azosala bango nde bapesaki Mfumu Nkusu azosala mosala mpona koluka kosepelisa bango tes erreurs grave moto ateyaka na Kimanyanga apart Kimanyanga ateyaka na Kikongo ni bongo soko oteyi na Kimanyanga oteyi bakongo nyonso te oteyi na Kimanyanga contraire na yo me bakongo bazebele batandu bali bayombe bali bandibu bali basolongo bali bawoyo bali bambata bali bakongo bazebele yo ozoteya na Kikongo oteyi na Kikongo ni donc ndenge ateyi na Kinyanga ça n'a rien à voir na Moyombe, ça n'a rien à voir avec Bayombe, rien à voir avec Bakota Ezebele. Eza nango raison te. Bakosaka bato na biloko mike ba déviation inutile. Mais tokoloba problème ya Mbuta Lumumba na Mbuta Kasa. Mfumu Nkusu pe sakenda célébration pe ya Mbuta Kasa. Tozalaka pe longo eleka pe netando bato bamona. Le 24 mars. Mais bato ba sosolele ko moko. Mokila molimo ndeze ko sala mpifo. Et pas yabato. Monde spirituel. Monde spirituel. Soko Mbuta Kasa zalaka père ya indépendance. Yenda linaka kufa liwa Mbuta Lumumba kufa. Po mondele azalaki ko banga moto ya koluka komisa indépendance wana effective. Ya solo. Indépendance wana bonsomi wana emonana. Eyambama. Plus grave, mondele tango abomaka Mbuta Lumumba. Soko président Kasa azala dangereux. Président Kasa Vubu. Soko azalaka dangereux et pas ya mundele. Banga bakenda bango mibale. Ma comprenant ki ndenge sa réussissaka ko kabola bango.
akomprenaki ndenge akabolaki bango nani akendaki na ngambo na ye. Président Kasanda akendaki na ngambo ya mondele. Mobutu ntango akomisi aprogramme Mbuta Lumumba héros. Président Kasavubu azalaki nano na bomoi mpona nini mpe akomisaka héros te. Donc président Mobutu quelque part a comprendre que bato mibale basali liti moko te. Mais oui, azalaki na bango. Donc bani na président Mobutu nani. Azalaki na bango. Mokolo nanu kaka babomi Mbuta Lumumba. Tango information etamboli na mokili. États-Unis bato ba marcha. Tobosana te tango babomi Mbuta Lumumba soi-disant communiste. Tango wana ezalaki pe na parti communiste mobimba na Belgique. Oyo pe basalaka lisusu mama na trouble. Po ba yebaki esika liwa wana euti. Lelo soko balobi Fumukusu atombolaka Mbuta Lumumba. Tokei na Congo Brazzaville na ngambo. Basé na école mobimba, école Mbuta Lumumba. Basé na boulevard mobimba Lumumba. Tokei na Kenya, tokei na Venezuela, tokei na Kiba. Na bamboka wana yonso po batombola Mbuta Lumumba. Fumukusu lisusu moto akendeki na Russie peto yoka na Russie lisusu Université Lumumba. Université Lumumba ezali na Russie. Na bamboka wana tokoloba Fumukusu mutabandeko kenda koloba na bango bondima Mbuta Lumumba bokindisa Mbuta Kasa. Te toyebisaki bino mokili ya molimo monde spirituel ye moko azali ko récompenser bato kolandela mosala. Mbuta Lumumba kufa liwa ya somo azanga tombe po ya bana na ye te, po ya bolamu ya bakongole. Bandeko ya Congo Central balongola bozoba wana eze ignorance, bamema mate na ba discours tribal wana soko ethnisme wana oyo bakopesaka bango non Mbuta Kasa balobelaka ete bongo na mokili oyo batomboli bariche bayebi te ke Mbuta Lumumba bakambaka na Mbuta Kasavubu azalaka président na ye, bayebi te ke tata Kasavubu azalaka président Mbuta Lumumba. Mais pona nini bazali kotombola Venezuela atomboli Mbuta Lumumba. Allemagne dernièrement asalaki nini bisto ya Mbuta Lumumba. Pona nini Congo fois nani azali kotinda bango soki ezali monde spirituel te pe mérite ya Mbuta Lumumba na mokili oyo ya mosuni yango wana fo tika bilembo. Fo tika bilembo. Donc bongo fo basatakaka pe ne bazosatake na Fumukusu fo sataki pe na bato wana. Mais justement babenga barusse, babenga ba Venezuela, babenga Brazzaville, babenga Balma, babenga ba Kenya, babenga bato yonso oyo bazali ko reconnaître Mbuta Lumumba. Batuna bango pona nini basalaka bango mibale moko président moko premier ministre bino bositaka mingi kombo ya premier ministre non ya président. Pe tobosana te non seulement ba boulevard be école ndeze na ba kombo ba université mais basala na ba mbongo eze na elongi ya Mbuta Lumumba. Te ze mérite mokili ya molimo. Bandeko na biso ya Congo Central balongola na ino équivoque wana tozalaka na procès na mokili ya molimo soko procès na yo ekatani balongoli condamnation comme élevé manifestation ezalaka na monde spirituel na monde physique. Tango mosusu Mbuta Kasa procès na bango kuna nano ekatana te, tango mosusu kuna nano ba éleva bango te, plus grave akufaka na elembo ya kozala catholique toyebi te soko bako élevé na mokili ya molimo accomplissement kozala awa na mokili ya mosuni na monde physique bokomona ke sabo sala effort sabo nganga kombo bandi ko mata bana na classe bakomi ko tombola ngo bato mosusu bandi ko reconnaître ba conférence libanda mboka ba atelier bandi ko salama tio komona kombo etombo wana effort ya moto te mais monde spirituel ende a imposé a pesi na mokili donc ndombelo zo confirmer ke ndenge Fumukusu loba ke Mbuta Lumumba aza saint aza donc dino kobengaka héros na politique longo héros na politique mosantu zoloba alongi etumba aze mosantu. Non seulement Fumukusu atomboli na pesi bandaki sawa na bisika yonso batelemisi bango donc eze avale euti na mokili ya molimo sentiment ya moto te po moto moko taleki na Venezuela moto moko taleki na Russie moto moko tatamboli na bamboka wana loba na bango bosala oyo te eze kobota kati na bango bafandi bakanisi komba Mbuta Lumumba ye asalaki opo ya bolamu ya bato to reconnaître asalaki oto reconnaître mokolo pe tango ya Mbuta Kasavubu ekokoma sans effort ya bandeko ya Congo Central sans effort soko ya leader moko songolo ya bakongo ekozala tango ekoki mokili ya molimo akoimpose na mokili ya mosuni lokola biso atokisekitaka ekozala exécuté kombo ya Mbuta Kasa pe ekolamuka soko ekozala permis wana ezalaki liloba ya suka mpona émission mokolo mwa lelo ndeko ndombele na mwa lombango topesi bino 20 secondes bopesa ebele batelespectateur numéro na bino ya telefone po à chaque fois batunaka biso ndeko tambi numéro ya ndeko ndombele bandeko nyonso balingi bacontacte biso plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 ezepesi sur WhatsApp
soko bazena mituna bakomi to basali ba voice bakozwa biyano na bango. Matondo bengi tata mama bozalaki penza ebele ya kolanda biso na mokolo mwa lelo émission éveil ya conscience tala makambo to kundoli na kati na émission sur discours à président de la République. Si papa na biso ne mwana nsemi et si bandeko na biso Congo central kasi motu ya ko retenir bandeko botala fumuku soki muzala pana na ngola maya ye na ngoma yazo tangisa mokolo na kati ya religion africaine botala elongi maya ye na ngo ndeko ndomela lobelo ko moza très important soki lelo bosatake na fumuku soki azotombola mbuta Lumumba bongo ba ris o basala université mo bapesa koma Lumumba ba boulevard ba mbongo na Guinée abisa mérite oyo aza nango wuta mokili ya molimo na cadre tozalaki na tata na biso pyramide luzayadio mpe na réalisation tozalaki na tata na biso ngala 9 lumière kimi ya nzambe ezala na bino tokutani na poso ezali kuna